Et là, ça, leki nanga. Solution. Na butu, leki nanga atanga kombo na ye. Atanga kombo alisi. Il est que 2 semaines. Akomaka mutu passe. Mutu passe. Si changement peut et simbakate, tu te mets dans l'hôpital et simbakate. Tu as comment la malformation et le comment vimba, comment masque. Donc comment la tête ba masque de veste. Peut-être on est bakena obina na bango. Wamsu a initié na science mo boye. Bon attends comment on dit. Attends comment on lisindeni. Akwali pe watanga como kona camarade ni. Ndoki. Yo sorcière. Ce n'est pas mal, il y a autant de Abomier déjà. Abomier déjà. Mais pourquoi ce temps à un moment où mon Dieu ça ne passe? Je vais retourner mon invité. Ngana bima ete salenga passe. To travailler na ya bima poani ngana tika. Asenga fodete. Sambi zanga. Apakola. Nde fodete na chekelo kwa mabena kati. Oh Jésus. Telema. Nini? Ozaka yo na nazoka ngwe panga. Zambi. Bravo Jésus Ministry organise une journée de prière intense le 30 décembre 2025 à partir de 8h30. Des fois, beaucoup de combats. Sous le thème « Passons à l'autre bord », un jour de renouvellement d'esprit, un jour où les enfants des dieux verront leur vie transformée. Ah, Jésus! Il y a un miracle maintenant. Yes. Un jour où le Saint-Esprit donnera de nouvelles directives, un jour rempli de miracles, des délivrances, des guérisons, un moment fort pour rompre définitivement avec le cycle de chèques. Allez, puissance de Dieu. De frustration et de souffrance. Retrouvons-nous dans la salle de fête Les Cristals au sein de la Fikine. Référence première porte. Comme orateur, Maman Lydie Moukadi, prophète Eric Kassongo, servante Clarisse Ouechi et Thomas Fabien Poy. Venez partager des moments forts de prière, des délivrances et des guérisons avec le Seigneur Jésus-Christ. Le concours Queen Clémence Talents, Make-up et coiffure professionnelle a tenu son 2e casting le 2 octobre 2025 à l'espace chez Bissot dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa, Fikine, alliant technique, innovation et élégance. Les meilleurs de ces 2e castings seront retenus pour la 3e étape prévue au mois de novembre prochain avant la grande finale attendue en décembre. À cette occasion, les gagnants se verront remettre de nombreux prix en récompense de leur excellence et de leur créativité. Souci na biso mingi ezalaka totika ba fille batambola bongo te. Souci na biso eza kolakisa mosala, opesa bango salon, opesa bango oyo eko pesa bango mbongo à tout moment bazala na mbongo mpona kolongola bakosa mosusu ya mabe. Le candidat baza vraiment na talent makasi. Je suis vraiment contente de comprendre que baza na talent. Ce qui est acquis pour que soit bango nyonso, ça allait être mieux. Mais le cas que on a besoin, il y a un moment Parmi les récompenses prévues, un salon de coiffure entièrement équipé, un voyage à l'étranger, ainsi que plusieurs autres prêts destinés à soutenir le développement professionnel de lauréats.
Une initiative louable qui met en lumière la jeunesse congolaise, son ingéniosité et son potentiel créatif. Bajeune mususu baza na batalent bayebi ko exploiter yango te et puis baza pe na ba moyen te. À travers maman Clémence nde eko permettre na bajeune ba exploiter batalent na bango et puis ezala exposer. Grâce à la vision de Madame Clémence Kwamba, initiatrice du projet et fondatrice de la Queen Clémence Talent Academy, l'autonomisation de jeunes devient une réalité à portée de main. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci de la confiance ainsi que la fidélité au Mopé Sarabiso, Nakata le meilleur de chaîne où Ezalaka chez Bisso Télévision, chaîne où Ekokani Nayo, Nanga, Nabiso Nyos. Merci infiniment pour Naye, Nazara vraiment laissé mon Européen, ça y est, merci parce que Apessi Naï Kimia, pour Kimi les Kinyos, à Pambolinga la finance, à Pambolinga les sources de la santé, parce que Nyos on a ça. Merci à notre sponsor, Jésus-Christ de Nazareth, sponsor numéro 1 chez Bisso Télévision. Malgré nous sommes sala na kata chaîne, mais chez Bisso qui t'a raté, ils ont toujours les colos parce que te confie à la vie de Bisso par Jésus-Christ de Nazareth et en retour, on peut s'abisso au union se signer na Bisso. Merci aussi à Papa Chikimukadi pour la reprise en confiance et aux alocaux la présentateur pour l'émission Lolo. Bravo Jésus. Merci à l'équipe technique à chez Bisso Télévision. Merci à mon cordon, Dinej Monsolo. Merci à mon directeur technique, Papa Zara Kapita. Merci aussi à Madame J'espère Kachama. Merci à Papa Israël Monto. Merci à Papa Jacques. Merci aussi à Papa Ben. Merci à Papa Bienvenue pour la Moussala Kitoko Boussala Nakatsa Oesika. Bandeko Balandi, Toye na émission Bravo Jésus. Bravo Jésus avec groupe Oezali. Bravo Jésus Ministry va organiser Milulu Nene Oezali le 30. Na salle de fête cristal où ils ont mis na première porte ya fiki bande ko nanga yo moto za na difficulté yo moto za na problème de finance yo moto espira ka bala yo moto na posa pe que un jour mi ma bébé alors on a évité eza gratuit yaka to resembler to belela nzamba ko ya no la biso to ko solution na ba problème nyonso to ina ka nemi de lo ba venez vous tout ce qui est chargé fatigué moi l'Éternel je vous donnerai du repos. Zamba opé sa biso repos opé sa biso yango tokota nango na année 2026 poto bongisa année 2026 na biso et qui de bien etambola na ndenge nyonso oyo esengeli ba bonne année na ba bonne nyonso chez Bisso Télévision parce que bo commentaire na ba commentaire et ngape na pesi bino ba bonne année motali boso oyo ko commenter émission lelo biso peut te remercier na chez Bisso Télévision a ozala parmi ba oyo tokopé sa dédicace na ye tant tozo bande émission pour que ayoka pese moke azala abonné la chaîne moko chaîne on peut mona ba commentaire na ye et si que ba chisation na ninga chaka na oisika nazanga mokote nazana bandeko o ba yo ka biso pour to suna ba ngala mesala koloba papa il me taper sa solution te eza à travers Jésus-Christ auto serveur na oisika ndasuna biso toyeba kokota na mozindo pour to pesa solution na bandeko ba yo ka biso alors na olinga na yo moto ta l'émission pesa nga pe na motema na ko pesa ka mato ya pambate parce que ko pesa mato yi mais eloko ngo pe yo ki émission ndenge lekili et vendre na quantité au convertir te mais na olinga tango pesi motema ko permettre yo au convertir o ba ko saile na nzambe na ndenge sengeli parce que na moment où to tikali nango eza vraiment moment moko très grave parce que to tikali ka na ba jour autant pour tout le monde en année 2026 alors na année nyonso année neke na aussi là ils ont un sacrifice pour ça la maka ouais mais marabatu même na année ya sika ototo banda balega lokola mbika pour bomisani mais ngana lobi na kombo ya Jésus Christ de Nazareth yo bana na yo famille na yo bolega lokola mbika ti makila la bino komi bololo par le nom puissant de Jésus. Maman na pesi bino moti bonjour maman. Bonjour. Et yaya bonjour. Bonjour. To sepel ko ya mabino na Bisso Télévision la chaîne qui vous ressemble yamboto banda il y a problème pour vous na mona ko isika oui ko incliner mais tout pour tous ça grâce à nzambe
Seigneur, nous te disons encore merci 1 million de fois parce que rien n'est hasard devant ta présence. Le lenge toye na oesika na singi présence na yeza na kati oesika. Zambi yo mona rafume ya mundu. Na sali banga ya mundu na ma ya mundu. Alors nyonso oyo ko bomba à travers un part auto sala na yo, à travers d'être belé la caillou jour après jour. Kolo ezala dévoilé par le nom de Jésus. Esprit nyonso ya distraction, entité nyonso satanique. Okozana oesika ezala ni les sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de Tolobi. Amen. Amen. Maman, Olbi Koboza. Comment la mamie? Maman. Maman mamie. Maman mamie. Oui. Ah, Yaya Koboza na. Yvon. Yaya Yvon. Maman mamie. Yaya Yvon nazali mwana na bino. To aza ndeko na yo lokola leki to ndenge. Aza leki nanga. Ok, aza leki na bino. Bobota mon nombre de combien? Tobotama 5. Oh, ok. Yvonne aza 3e. Aza 3e enfant. Na maman na bino na papa na bino. Moi na liboso za bino maman mami. Nga aza 2e, premier aza garçon. Ok. Et papa na maman baza en vie. Maman bakufa. Et ça la maman passe na pisika me condoléances parce que na mon algo la musara ba potel susu. Ya bat bakinda mo kala kozuni sa bango. Et dans la beaucoup assuré ata papa na mama kufi Jésus-Christ azali ko rezo reste ya ko batela biso ndenge ba parents ba ya ko batela biso. Amen. Maman mami. Problème ni bino na oisi. Bon, problème vraiment meminga awa. Leki nanga asalaka ba groupe na bango babinaka. Babinaka babale. Oyebi babale nde babinaka oyebi yango. OK, abinaka musique abinaka musique folklorique. C'est qu'aza danseuse. Oui, aza danseuse. D'accord maman. Abinaka amemelanga camarade na ye mo bolisi. Lisi mutaya kozwa ye akotsa ye na groupe wana. En même temps, er moko abeta lisolo bakenda na lisi, er moko pe lisi ya kananda ku bazala ensemble na lisi. Ça fait 1 mois abando yoka mutu. Er moko yoka e mutu, er mo mutu. Ameli ba para e simbate. Tokene na hôpital e simbate. To mona onyeti ezaka malaria ou bien lo mobo, mais tokomo mona komi louche. Moko mona muta komi okonda, moko mona muta olia te ba mal à l'aise, donc ba malaise donc et simbate. To tunye nini aoloba te. Mais na ba butu bo moko mona net mutu ba esprit. Aotanga lisi. Oh. Mais mo moli moni zonga normal, bo beta pe lisolo azo normal. Mais bon mona bo remarquer kake santé muteza bien te. Toke na ye na ba hôpital ti to komine na CNPP batalié mais azane ka normal basali ba examen ba résultat négatif to yo zonga na ye to komi na famille ba bi non il faut sikoyo to solo lango famille po oyo ko makao mususu tango koma ka ba 18h soki ba folie ane komo mataye atanga sofa komba lisi atanga komba nisi mais so ozongi normal atanga komba disité tango moi ba malformation ne komi ko most mo neti koko na bino mambo comme luci photo comme la famille to ke pa batata mwasi to ke loba makambo wana to vandisi Yvonne to tuni Yvonne est-ce que na ndako nganga alobelo côté Yvonne est-ce que simbatelo moko tatelo mo bo simbate Yvonne abi ya na ebité na simba langa eloko te na yebi na ngate bon ba tata mwasi ba lobi to sali nyoso to pesi mbongo na ba hôpital changement te tozo tout e mo kolon zoto azokonda azosila même ba plante o bo mona eza normal bo parce que na te tango yaka bo mona ba plante o nyoso tout et pour ko ka mutali boma tellement na ye na émission boye ne na teye abima moi propre tellement makambo ezo simba te nga landaka nanga chaque jour na landaka nanga émission ya Bravo ici na mona bato bayaka na ba problème na bango bazwaka solution
parce que numéro ya camarade na ye wana elo mosusu elekela nga numéro ya camarade na ye atangaka kombo na ye so na bengi ayamba te même si na téléphone na ye propre so to bengi ayamba te mais so to bengi na numéro ya motu mosusu ayambi soki ayoki ka voix na biso akati yango na ye awa namonaka bamakambo ebele awa solution emonanaka peut-être tokozwa solution bon nde babinaka na bamakambo na bango wana peut-être basimbaki sina lisi mpo akotanga kombo ne pamba te peut-être apesaka ye maji moko boye asali yango esimbi te toyebi te mais awa toyebi tozwa solution. D'accord mamani parce que bible lobi esala na yo ndenge ozondima olenge ozondimaka ndenge oyena oyo esika yo na leki no solution gloire à Dieu parce que il y a foi avec la sécurité. Alors dans ozonga moke epa na yo sima na maloba nena kindi na sola na ndeko Yvonne parce que na moment au bout aso comprendre même oui so tout dia oloba oyeba pe ya Yvonne papa où est-ce combien 5 il a 5 misapia ou bandaki kobina bandakala na kati ya groupe ngo tena na umena kuna te ngomeli kuna te okosala combien des années na inani osali inani depuis oyo bandobina na kati ya groupe alors na kati ya groupe bozo nombre de combien 3 sur 10 boza 10 siko camarade o bazoloba kombo na ye et pas grande sœur na ye kombo les années lisi eza lisi yende moto akotisa na kati ya groupe wana folklorique ayende moto amemaki nga kuna yo boyeba ene ye wapi avant memo na groupe tobanda otanga na ye banda otanga na ye ntango bosisi otanga na ye nde deja ya banda kobina banda kala to bokendaka na groupe bino ebali nzela moko te ya banda obinda banda kala yanisi bosolo oyo boloba ndi yango ekambola yo la Bible nous dit vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira siko vérité soko lobi na monoko na yo nde kosala biso ngolu tosekwisa ame na yo ndenge ame à Lazare esekwaki elataki enveloppe charnel na ye atambolaki par là je voulais dire est-ce que boza na place quelconque te bokenda yo na nisi to na groupe bamemaka bino po bosimba mo eloko mo quelconque te tona place tokenda te bozalaka mpe na manifestation te na kati ya groupe basélectionnaki yo lokola parmi bato bazala figuré na mouvement to ndenge nini eza bongo eza ndenge nini explike nga na place ntango tokenda na ntango lisa amemaki nga tokenda ye tobanda obina ye akatanaki nga bazwaki ngai sikoyo nayeba te eloko ekomi na ndako nakomi kaka moto esala nga mpasi na comprendre te bobi ntango bokendaki na nisi nisi deja ezalaki na kati ya groupe wana siko eloko nini esalaki ke bazwa yo po nisi deja ezala na kati ya groupe c'est déjà basélectionne ye ye nde moto amemi yo ainvite yo na kati ya groupe c'est ça siko ezalaki na événement nini oyo esalaki bazwa yo lokola figurante oyo akokende kopreste plutôt na kati ya cérémonie wana mpo ntango nga nde nabindaki koleka bango nyonso yo nde moto bini koleka bango nyonso nde siko ntango bobini balobaki nini bayebisi biso ke to voyage babi bo voyage c'est na kati ya groupe basélectionnaki yo na ndenge wana ekobina après nini ekolanda lisusu siko eya ngai nazongi na ndako na bando yoka moto esala nga mpasi nakoka baya bapesi nga na bakisi na meli namoni nanga changement te nde sikoyo yaya amemi nga ti epa famille ya papa ya biso yango nde toye est-ce que soki olali na moto olota bandoto ni naotaka bandoto mabe oza na mwa souvenir moke ya bandoto oyo olota omonaka du genre ya caractéristique nini ya bato namonaka bato balandanga bambangu bolando bambangu après kolando bambangu namoni mpe mpe mosusu nabamboye naomona lokola moyele nanga ebungi nazomiyeba lisusu te
Maman, Oui, papa. est-ce que pourquoi on retourne à Ndegono Yvonne Marambo? Parce que je sens en moi quelque chose eux en a katina. Zambo pesi ngulu munoko ifunga maya ono. Amen. Tant boki na famille. Bozaki na ilo ni bosala na famille. Tant boki pour pesa bango rapport que nenye akomi pendant la nuit pour quand tout passe et les autres changer, les autres déformer, les autres vivre. Bosala ki cérémonie na famille. Bon, tout ça là qui cérémonie té. Tout ça est vraiment cérémonie té. To banda ko solo lango ka ma solo vraiment neti ba kongo ba kinzonzi. Po to kota ki na salon. Famille mobimba to vandaki, to kota ki to banda ko tuna, ba tuna ki ngapo ngam tuna zalaka nayi. Na yebisa bango nde makambo ebandaki. Na bandi ko expliquer bango kande na expliquer ki yo wana nde na expliquer ki bango. Ta on a expliquer bango Babi bon toyo kano ye moko kolo nzoto. Ayebisa biso ngam sanza na vérité caché moko. Ao bombela ko yebisa. Deva biso nyoso famille mobimba ngam susu akoloba. Ba meke questionner Yvonne alobi ayebi na te lo côté. Bon, tala kande toza famille bana ba tata mwasi ba mama leki mutu vraiment ozwa charge makambo wana azate. Parce que bon hôpital bataki ba contribution ba contribuer ki wa tindi grand frère peut ozana yi arrêté à voyager nae côté pa kenda to ebité tout tikala ka bana pour nga na mona ki solution moko ezate parce que ba on ba sali nyoso ba on mona solution te ba pesi ba mbongo na bango ba on mona solution te ba sali bezame résultat bimi aza normal mais ba on mona makambango et communauté spirituelle ba on peut m'embe église ba priya na bango na ba église moko ya ba témoin de Jéhovah ba yebi na bango ba makao moko ya o ba ma spirituel oto ke ba délivrance ba yebi na bango ngote baza ba témoin de Jéhovah ba tata mwasi na biso à part yango ezali lo musu salamaki te to sala cérémonie monte Ndekono Yvonne alobi ayebi ici parce que batanga na si lisa zotanga Yvonne abande ti Yvonne azotanga plutôt ti lisa wane ko ya kotala ye ko zoe ko kini classe mondo sur la penaye oui to solana ici aya rappel na ndako ngam soupe allié to solana et to eba na bien camarade alé qui n'a depuis muke alors tango ki et pas na bango kulukai malba ka ayebisa ki na famille na bango ceux qui toye ba yebisa biso ki azata voyager Sikoyo groupe olé qui na bande ko bina ko eza groupe folklorique wa tant que yo yaya est-ce que bokende ki tina kata groupe wana ko iba ko meka ko interroger même leader azé groupe bon idée on a vraiment ezala kité des ala ki piloté et zambasa le biso ngono qui mi ekota na kata libota amen papa on a ngo bakisa na bino tant que yaya tant que tsika na baleki baleki bakomi sous tel na yo il faut la ta charge qui responsabilité nyonso ngila na miso ezalaka wolo te tant que ça yaya il faut un bâton de commandement à travers baleki parce que otikali loko la papa otikali loko la maman zambe mutato ndi saka mutu na makasi wana soko zo senga yango ekoyedi ozwa bien-être baleki na la Bible nous dit dans mon canal, il y a proverbe. Dans le mérite tout le temps, dans le mot, et par là, oui, ben, comprendre. Proverbe 16, verset 3. Exposer ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. La linga le dit, va faire, ça le rôle là, comme ça parce que tant qu'on déjà qu'on bine et comme une activité pour nous. Et comme le rôle là, comme pour nous, où il permettre à son body, à son pantalon. Il faut que tu aies par exemple. Au lieu que le langage en ligne qui n'a bien, à le bien, basé déjà dans quatre coups, il basé na compétition. Et parmi 10 au basali, Moutabrila Kezaï, elle était sélectionnée pour qu'elle défendre où ils groupe là-bas. Alors, aïe bisa ko marabona te. Aïe bisanga. Tant que bino yaya musala yini.
ntango ayebisaki nga tosepelaki nano parce que azalaka timide nane baselektionaki ye tomonaki yango kaka gloire à Dieu tobanda kotia yango kaka na maboko ya Nzambe nde baselektionaki ye avoyage na ye akende. Ils ont quelque chose où il s'est passé qui n'a pas moment. Et peut-être Bino, vous avez une partie charnelle qui vous montre. Il attaque Bino, il est aveuglé avec une partie spirituelle. Moi, je comprends, il aura une monstre dans la 4 mois. Si vous avez un hôpital, il aura une longueur dans la 4 mois. Vous avez une famille, vous avez posséder un moyen spirituel. À part où il n'y a pas de biso endroit ni sous matambi la bino n'attaque. Bon, batata moi c'est na biso na yebisa que bango baza ba témoin de Jéhovah. Bango balbai ka Jéhovah kosala. So que za ya Nzambe Jéhovah kosala. So que za ya mutu mokili Jéhovah kosala. Elo ba yebisa ki nga yango wana. Yango esala nga bien te na zoki vraiment résultat bien te. Chaque jour nalandaka nanga bravo Jésus. Namona batu bayaka na ba problème ya kobota ya ba mabala ba famille kabolanga na landa ka vraiment namona solution ezwamaka. Yango namona ki yango mie na ya awa. Oui, mie oya awa, mais question na ngezali. À part ko ya awa ndeboyi. Vous venez sur place mosusu tena ndeko na bino. Yvonne. Bon tokendaki place te parce que banda oyebisa biso toke epa banganga. Toke epa nganga batala ye ngwa musu bako bikola ye toki ne pa ba mama ba bikudi bazaka na bakimba nteke kuna bonga papa na maman nde bakufa balakisanga ndako nganga te. D'accord. Merci beaucoup maman. Et bandeko botala biso, je voulais dire à quelqu'un oza na moment oyo la ngai. Moni activité nyonso ko ça. Ndeka na proverbe 16 verset 2 lobi exposant we panzambi. Okoko ni mosala activité na yo aussi ou éloigner nzambe musika moi na makasi na biso ba poto c'est sorti na likambo ici maraté mais à travers Dieu de Saint-Esprit de to bimara na kati ya likambo wana poto zo solution na mo mukuse pona ndeko peut-être oyi na moment oyo mama mami ici ke ndeko pa vandi pembe na ye aza petit sœur na ye comme na ye Yvon et leki na abinara musique fond musique au balade rabarafia au babina rangola ba bali na robina musique motami mai na kati ya mouvement eza camarade na ye o abengami na kombo ya kisi na ko meme na kati ya mouvement et azalaki sélectionné ba komi au nombre de 10 parmi au nombre de 10 au ba komi la grande à binarabien il y avait offre au ya na kati ya groupe na ba sélectionné qui pourquoi ba sélectionner qui parce que le mois bon ça l'exercice a pesi batou ya mieux oyo le na kati ya mouvement na bango to na kati ya marché bazwaki ba sepeli na prestation na ye ba sélectionner pour que ndeko défendre oezali groupe na bango mais na kati na bango l'un des camarades na ye bazalaki convaincu te bazalaki satisfait ni ndeko depuis ces jours là tant azongi pa na bango et comme lié mbutu te na kombo na Yesu parce que ngana munoko na kota to na maloba négativité te Christ azakati na ngai l'expérience de la gloire jamais na kobimisa négativité na munoko na ngai na yo muto lingo comprendre langage on a lobi nde sali ke muto ko mo déranger te na kombo na Yesu na moment ba ke même bopito o ya SNPP ba moni eloko te ba bi ke la personne aza bien mais aza bien te yo leka Batan, ndeko komi ko vimba elongi. Oyo, grande sœur naï, a monique, et c'est ce longue ndeko na bisote. Basale fort ya ko benga camarade ici, a ya marate, so ba ke lukaye, a pesa meeting na famille na bango qui a voyagé. Alors, na oesika, na nzambo to belelaka. Bandeko ba ki depuis, si je me trompe pas, le 20 décembre. To sale fort et to kotataki ndeko nisi. Tozwaki aozana biso na oesika soki eza na main noire moko o eza na kati ya problème o ezolekela ndeko nzamba oesika nde na mesana koloba amonaka forme ya mwindu na sali banga mwindu na ma ya mwindu akobimisa ngo apoisa o langage moko elobi
baliaka nguba mobesu na sama ete parce que baposo e mata toujours likolo à travers nzamba o isika nde tokoyeba lolenge nini soki main noire nini oyo ekoti na kati pour que lelo ndeko Yvonne akoma koyoka moto pasi te na kombo na Yesu. Totala sport ya orphelinat Bravo Jésus et na Simon Sports toyeba ndenge kozonga na o isika. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mwasi na kata kama tedi misai sikati. Tedi misai sukoi. Bravo Jésus Ministry organise une journée de prière intense le 30 décembre 2025 à partir de 8h30. Des fois, beaucoup de combats. Sous le thème « Passons à l'autre bord », un jour de renouvellement d'esprit, un jour où les enfants des dieux verront leur vie transformée. Ah, Jésus! Il y a un miracle maintenant. Yes. Un jour où le Saint-Esprit donnera de nouvelles directives, un jour rempli de miracles, des délivrances, des guérisons, un moment fort pour rompre définitivement avec le cycle de chèques, de frustration et de souffrance. Retrouvons-nous dans la salle de fête Les Cristals au sein de la Fikine. Référence première porte. Comme orateur, Maman Lydie Moukadi, prophète Eric Kassongo, servante Clarisse Ouechi et Thomas Fabien Pouy. Venez partager des moments forts de prière, des délivrances et des guérisons avec le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Mike Moukadi, Chic, directeur général de Chebiso Télévision, également promoteur de l'orphelinat Bravo Jésus. Où ils ont mis la commune Yamatete quartier Viaza numéro 27A. Mesdames, Messieurs, Naye, Lisusu et Painabino, pour remercier Bandeko Nyons Oyo, Bazaki Nabiso Longo na Debi à année 2025, Petoro Kenasuka. La Bible nous dit, dans Jacques chapitre 1 verset 27, aux yeux de notre Père, voici la façon de pratiquer la religion, c'est de prendre soin des orphelins et de veuves. De tout ça qui n'est qu'à wana ya ko fêter ensemble pe ko sekisa bana bitike ainsi que ko sekisa ba veuve ba mama na biso oyo batikala sans soutien, raison pour laquelle ba nekoba bolingo na sengi na moto nyonso ya mawa oyo alinga ko soutenir ba orphelins et venir en aide ba kolia komela pe kolata na fin de l'année ainsi que de maman veuve. Moto nyonso ya motema malamu, moto nyonso akoki kokota likambo oyo o contacter biso na plateforme na biso na to peut soutenir biso directement na M-Pesa, Airtel Money pe Orange Money na ba numéro oyo ezali affiché. En tout cas, bato nyonso ya mbati na agence bo benga biso na numéro ezali affiché bokokota en contact na Papa Chic Moukadi ainsi que na Maman Lydie pour te soutenir bana oyo ba fêter malamu na fin de l'année. Que Dieu vous bénisse. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mwasi na kata kama tedi misai sikati. Tedi misai sukoi. Merci mingi na bandeko basungaka bana na kati orphelinat Bravo Jésus parce que tomonaki ndambo oyo pesaki biso na oyo esika mpona bana ba fête bien na fête ya Noël et kolemba biso te. Kolemba biso te année comme année yango ekomi na suka et ndambo no liso tsikali nango pour que permettre Papa Chic atambola na ba orphelin wana na kati ya ba famo baza ba veillard oyo ba romeli mingi oyo mususu baza ba veuve ameka kosunga bango. Alors participation ezakaka na montant ya $20. Tinda $20 na yo na numéro ya Papa Chic, benga ba numéro eza na ba poste téléviseur
okozala contact na mama Lydie Mukadi ainsi que na papa Chic Mukadi. So yibenza mama tisio na motema tele kata na nzela papa Eli tokokomisa papa Chic eleki na nzela ya mama Wech tokokomisa lango et papa Chic et permettre ba orphelin na kati orphelinat Bravo Jésus balia bien balata bien ba rendre un peu visite na ba orphelinat mosusu et si kenzamba lola akopambola yo mutopesi. Alors naza ngamokote na plateau oyo ya Chez Biso Télévision naza na ndeko na nga mwasi abinaka musique folklorique et tomeka pe kosola na ye par rapport ya musique folklorique ndenge le kaka est-ce que bazwa pe ba contrat ya bien de tout monde ba groupe musu bazwa ba contrat à travers ye de toyeba ndenge nini c'est pas ça. La grande la pesi bino mbote bonjour. Olobaki le nom c'est maman Nissi hein. D'accord maman Nissi. Est-ce que vous allez? Oui, bon, nous à l'aise. Napona munu za l'aise vanda planning. Nous à l'aise. Eh, bosko na munu qui est otondi na kit. Mais vous êtes souple. On a bien nakati na souple tendeni. Eh, parce que na munene na yo kubina musique folklorique wana ndenge bina maka. Eh, il a si que vous avez na souffle na kati na. Boso zangi souffle bina ndeni. Moi le nom c'est Papa Eli. Yeah, merci. Yeah. Maman Nissi. Papa. Nous en avons na moi 2 minutes. Protocole c'est là yo invité oyo a invité Kibino na Oisika pour appeler sa bino cadeau par rapport ya ndenge binaka na kati ya na bino. Ya liboso to bani groupe comme na moni. Groupe Biso. Ah, bino na bino. Yeah. OK. On sait vous avez bino na bino na kati ya groupe. Yeah. D'accord. On sait déjà combien des années depuis qu'il y a un groupe? Bon, on a les 4 ans. On sait les 4. Ouais. C'est que bozali bao et bobanda na groupe to groupe et banda qui boyo kota na kati ya groupe. Te biso batuto banda penza na groupe. Oh, c'est que on sali 4 ans na groupe, groupe sali 4 ans. Yeah. OK. Ah, c'est que bozaba titulaire na kati ya groupe. Ah. Bon to bina e pamba. To bina e pamba te. Parce qu'on a moins 4 ans bosali. Au monde peut déjà ba merveille, il y a ba œuvre au bosala loko la musique folklorique, au monde ba merveille no du genre que ba contrat et belé. Na moins 4 bosali. Contrat musoko to la biso malgré tout katani mais 2026 nzamba osunga nyoso comme à l'aise. OK. Bino bo zu bénédiction avant na 4 ans déjà ba contrat miné ngo moya. Oh, papa. Groupe waneza groupe mobo nzamba osala kati na ya moni nyoso to ekende ka bien. C'est vous avez bino nyoso ba chrétien. Mais biso nyoso. Oui, Jésus Christ comme Seigneur peut sauver. Ah, sans nzambe mawat. Est-ce que ça a versé mon peu na Bible ko yebisa ngai? Bon. Eleki matel mebele lokwa na bina na tsa penza ko ko tanga penza ba verset ba Bible wana penza te. Ngatuna ka makambo bina. Mais il faut ça il faut que tu verser mon na mutu. Oui. Na Matthieu 6:7. C'est nga ba ko pesa yo. Oyo ka ngona banzimbo. Oui, na yo ka. Yango yosuma bino. Tango zo tambula oyebaka ke Nzamba zali. À travers Nzamba ndazo on a souffle de vie aux anam. D'accord, au baki le nom c'est Maman Nissi hein. Oui. Maman Nissi. Na yebi nanga keza vie privée na bino. Na vana benga mutu oyo abongisa makiazala pour remettre cadeau malgré tout ça na ba période de la fête awa. Tokota mo muke na sujet na bino muke bonne relation amoureuse na bino. Nana. Nazana mbalte. Oh, pourquoi? Nga danse ndila bina nga linga makamba mbalte. Non bala nga merci konante. Konante. C'est Maman Nissi pas botite. Non na botite. OK. Ce qu'on a lancé na yo. Okanga miswa pona kotisa la personne oyo ayi pour offrir au cadeau na miswa batu nyonso bazotala biso na oyisika. Yo salela ka sacrifice wana na oteba pona yamba. Mais sacrifice au salela ngai na part na bino ezalaka ya okangela nga miso. To ya kosunga ngai oyika na po o. Otelemi no kaba. Lui permettre yetango okota tango
aux hommes à ce qu'on moni aux alliés. Et ce pour ça là. Pas de problème. C'est qu'on a obéissance à lui. Quand il se regarde, nous soir. Papa Israël, est-ce que bandeko oyo la surprise pour la maman ici ba koko kota na oisika? Ba kota? Bovandi? Maman ici? Oui, papa. Il faut baluka mais mi soir yokana. Nako ke fongola. Koko fongola. Bonjour. Bonjour ni les autres personnes. Eh! Donc moi, si nga bien oyembanga la téléphone, le opesanga bonjour. Eh, opesanga pe bonjour. Ta camarade na yo. To bien ka yambaka. Ici, du coup, il y a qui pour passer un cadeau. Ils ont maman, mamie, ainsi que des coïfos. Ils ont satisfait un peu. Du coup, ça fait pas bon. Est-ce qu'il y a un petit souci? S'il y a un problème, Nazalaise. Vous allez ici là? Nazalaise. Vous voyez, il y a un bon? Oui, bon, on explique sûrement pour avant tout le cadeau. Camarade, on a un côté na balé. Oh, c'est vrai? Au grand terre na balé. Camarade na yo, yon côté na balé. Mais maman yebisi ngai awa benga rabino. Bo rejeter un appel na yi. Bo ya baraite. Est-ce que problème est ali? Problème est ça, on va kuna kamo. Maman, maman ni sobi problème est est-ce que problème la part na bino ezali? Olobini problème ezate. Nga benga ko yo yembanga na téléphone. Yo yembanga na téléphone. Bonga zaki. Eh, tala. Maman. Oh, papa. Yo le bon voyageat. Lelo bimi andeni. Et pas bino biso bato voyageat. Papa. Tala. Solution mona na lelo. Eloko sa na leki na nga. Solution mona na. Mona na solution mona na. Nga za problème na leki na. Yann ici. Oui, bisi biso a on a problème té nan de ko maman. Papa. Pro mes amis kasi oyo mona. Papa, problème nga monaka na butu lek na nga atanga kombo na ye. Atanga kombo alisi. So to bengi ye kama mnoko na yo. Atanga kombo alisi na butu ka so tanga tanga ka lisi atanga ka kombo na ye. Atanga kombo alisi deni. Eloko esala nga kanda na gifler met bambata, so na bengi na téléphone na mbate. En plus, so to ke pa na bango, ba yepsi so voyage. Na ye ko kamwande na moni awa. Yo moni kande esala nga posa na pasola tanenga zawana. Yann ici. Est-ce que bino bo voyage qui? Tiens. Vous avez qui? Tena zaki na kini tena voyage qui. Na voyage qui na zaki ate. OK, na imbo bani. Na kende Chikapa. Kende Chikapa. Mais Chikapa na ville à Kinshasa, tous on a plus de 140. Coïncidence ni ezala so bandi ko ba bengi yo oyambaka bango te na téléphone. Réseau peut qu'on ait un problème réseau. Mais peut-être le jour où on n'a pas d'appel manqué, la grande sœur Yvonne. Benganga. Azokosa ndeni numéro msuto benga numéro mso yamba ndeni so yoki ka vona nga okati tala zala sincère loba vérité so lobi lo ve oromona vérité ni est-ce que non simba na bo peksa ya na bino apeksa nani o salon njenga ndina saki bayaya maman s'il te plaît vérité to eyebana o bo sala so ke na lek na ndako nga so ke na osimbise ba magie lelo vérité bima OK ma rapport à binaka maman mais s'il vous plaît pardon Yann ici papa montamement de Yvonne na kati ya groupe Isabine
boso na memaki na problème ye moko asepelaki abina nde nakende na ye soit boye na ngai na meme te. Gloire à Dieu parce que ozo reconnaître que yum to memaki. Est-ce que le problème on ndeko Yvonne aza nango? Nayebi nanga te. D'accord. Mama mi problème ni obino bo constater depuis kaka ko ta groupe ya ndeko Yvonne jusqu'à maintenant. Et là on est comment on ça là parce que il doit s'en informer. Depuis kaya renoncé biso ba sélectionner ye parmi ba camarades au ba voyager. A eu contrat à aucun voyage. Et l'équipe 2 semaines, a comment tout passe. Tout passe. Si changement peut et simbakate, tu te mets dans l'hôpital et simbakate. Tu as comment la malformation et le comment vimba, comment masque. Donc comment la tête ba masque de veste. Soit que to ye awa parce que tanga combat ici. To éviter. Peut-être on est bakenda obina na bango. Wamsu a initié na science moboye. Peut-être asimbisaka eloko moko boye po bato babina ka bazana ba biloko na bango. Asimbisaka eloko moko. Tozala pena mo mokosi. Yani ici. Oyoki nde ndeko mami ya lobi pour na leki na. C'est vrai que bino bosimbisa leki na ye eloko na katsa ko. Ngai. Bon, attends, comment on dit? Attends, comment on dit? Mais bon, na camarade. Attends, comment na butu kaka, na butu kaka. Mais kana groupe ne la même. Tala, solution et remona na lelo. Solution remona na. Attends, comment on pona nini? Attends, comment on pona nini? On se bomi e. Na on se bomi déjà. Abomi déjà. Abomi déjà. S'il te plaît. Obimate. Ozala solution mona na obimate. L'agressivité. Tala, pekisa yana. Soko pekisa. Apesa na ngando ebinga lelo yaya. Na ndako nango lia, o futinga yango. Yepanda ko lipa. Bilama yango lata, o futinga yango. Yani ici. Aza grande sœur, on tire toujours grande sœur na Bible. To bengi pour nous sauver de kuna mwasi. La personne ou akoko yeba explication claire par rapport à malade aux oko bien ndeko. Yvonne, ils allaient rapide. Maman, s'il vous plaît, est-ce qu'on va essayer de nous dire ici à au matin. Maman ici. Maman, est-ce que vous avez la salle de mobile? La salle disciple de l'Éternel, des opposants disciples de l'Éternel. Mission sans bâtir des bichons, et c'est avec le thé évangile pour que les bichons nous soient servis. Au moins, musique, ils savent bien pour nous recommencer ensemble. Mais si on commis pour nous recommencer, nous le rôle en gaïto, nous le rôle à eux. Il y a des cas où nous avons commis désir charnel. La désir charnel, toujours le monde a fouillé. Ou un désir charnel, ils ont jalousie, ils ont convoitise, ils ont haine. Sikolo. Ceux qui nous ont basala yo, pour yimbi la ye, obini la ye, dans la rue sur le lieu, vous allez danser dans quatre groupes folkloriques, ils auront de grâce et pas en bête. Est-ce que, vous yimbi les camions, à propos d'un déco, ils vont compétition ni bozaki na on kata groupe il y a zala qui sélectionné parmi bateau bazala qui classé pour ba kinde ko bimisa groupe na bino na bino. Vous allez dans la compétition. Mais, la compétition, on a gagné qui? À part ça, on a ébiqué un mois, on a ébiqué un qui a voyagé. On a ébiqué ma communauté. On a déjà qu'il y a voyagé. On a ébiqué qu'il y a ça. Vous avez une information au grand sœur na ABC Bino qui est Moutou naïe à partir de Moutou et comment ça là passe et à dans la qu'on a eu comme on a vu ici.
qui peut autant comme on a camarade ni. Doki. Yo sorcière. Ce n'est pas mal, il y a autant comme on a ici. Mais pourquoi ce temps à mon moment où mon que ça là il passe? Je vais retourner mon invité. Tiens le beau le beau là où ils ont gauche si je ne me trompe pas. Comment il vous a reçu? Il est au qui Grande sœur de Moutatinga. Non, au qui Grande sœur. Pourquoi on reconnaître que grande sœur au qui parce que vous avez la mémoire. Si vous avez une à tout niveau, vous avez des options beaucoup de bananes. Pourquoi Raï pendant la nuit, attends la combo ya ici. Sans pourtant ni ça il dit kamote. Beaucoup maman c'est dans mobile. Ba pesa ki bilo bikila na kata groupe. Il y a des éparts au Bosalaki. Il y a des alliances au Bassinse ki bilo. Sans pourtant boy ba bit na mo. Au moins là au Esika, moi je peux vous dire que tous Esika présence à Saint-Esprit est manifestée. Puis il règne parce qu'il a au contrôle, il y a un bon sur tout ça. Ça sert à rien. Il y a un bon balikam. Ou à travers cette Esika, donc yo sur la vie. Na tigé binota pour Kebolo. Bazo yoka bazo zela yo loba. La reine loba bazo zela yo loba. Okomi baba. Okomo ka nguma meli muntu oko sanza awo. Malobezate? Malobezali. Nasu moko malobedima. Pesa na téléphone. Zamba sur la bicho. Et à travers cette version d'entendre, il y a un des bichos. Nathalie la Matthieu 15, verset 13. Il est répondu, toute plante que mon Père Céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. Je recommence. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. La lingala. Nyos, zete nyos, ou Nzambi, à l'unité, et vous allez achever. Par là, je voulais dire, et pas la Bible qui va nous dire, on a lancé la prière. Ceux qui ont émis les camps, na Congo, il y a Yvonne, par rapport à la maladie à la communauté, il aurait communauté. Mais à travers cette verset, la Bible a ces exemples pour la ressource bisoba na Nzambe. Et comment avant la botama, avant grande sœur, au benga ya mamia botama, ainsi qu'avant yo, avant de ko Yvonne. Quand les makomi lobi, c'est moi signos au Nzamba à l'unité, tant voyage des arabe racines. Dès toujours des racines malades. Place au monde entier et ça la retour à l'esprit du terre dans mon oh, aza au terre. Il y a maladie. Si c'est vous, avant la salle à prière, si ce n'est pas vous, qui êtes dans la carte de famille, le roi Bayo nous a mis sur la OESIKA. Nous avons un rendez-vous. Nous avons simplement rappelé. Té. Non, yo, moni.
Omoni nayebisaki yo nini? Nayebisaki yo nini? Mama, oza ndoki. Ezomelaka mwana oza ndoki. Mwana oza ndoki, mwana mosi oza ndoki. Lisi yo kaka, yo muto bominga, biso oza papa te mama te. Oyoki biso te mama to komisi muninga boye, komisi muninga boye zombelaka. Na kufaka ala kufa zombe. Lisi oza ndoki. Lisi oza ndoki. Papa lisi oza ndoki. Omoni camarade omema kanga na ndako, omoni. Ozolela. Omoni. Tendeka komoka kizengi. Babomi yo déjà. Oza mokufu. Oza mort vivante. Nde bozomona ye awa. Totuna yo nini nayebi te. Ye osenga nga bolimbisi. Papa. Azosenga nga bolimbisi nayebi te nini basala. Ozolela. Tant totunaki olobaki osisenga bambongo nyonso comme si oka kizengi. Tena komoka mutaliboma. Likolo na yo. Ya moto continue on a recossé na bino. Boya ko luga biso ko to pesa bino solution. Tika biso surtout sala makambo oyo komi na part na biso. Ozwaki temps ko benga ndeko ici. Ozwaki ete. Ozwi temps ko vendre na famille bo sololi, bo solution. So komi part na biso. Non singelo ko rocha matoi na oyo kama mbozo luga. La grande ndeko ici. Obi bien ya mami libisa. Ali biso pour quel but? Bolimbisa ni osenga nga. Lobande makambo sala, bolimbisa ni osenga nga. Na compétition na to salaka. Ya bimi. Ngana bimi ete salenga passe. To travailler na ya bima poani ngana tika. Nga fo d'été. Sambi zanga. Apakola. Des fois de temps na chakelo kwa mabena oh kati. Jésus. Na sale ki sale bon pour voyager. Sikozuni ne voyager te yozuni yo voyager na place na ye. Ete ayo omoni kama muninga zongala na poudre na okyo simba omoni malère elandi yo. Ozolela. Mama misi vous. Mama misi. Mama misi. Nini? Ozaka yo na ngai. Masque de crocodile, c'est la biso obimsa ba lame de crocodile. Non, on a o senga ba bolim non. On va continuer ba bolim non. Danisi. Après qu'on a trop d'été. Oyo pesaki. On salaki nini pour l'été. C'est ce que je voulais savoir. Na cheke mwilo kwa mabena kati. Donc yo mochelo kwa mabete parce que ça na pouvoir wana. OK, naki na mo place ni. Quels sont les impasses que basala ki na kata pour l'été moi. Ngaza makam na na sala. Doki. Na kene na mona sima. Na che poussière mobo potanga opakola. Ba été. Ozo poussière wana wana. Na zoka ngwe panganga. Kwa peso poussière. Zambe. Kwa peso poussière wa pesa ki. Na chela epo akende te voyager. Yo ke na place na ye. S'il vous plaît. La poussière ou a pesa ki. La poussière ou a pesa ki. Ava pesa. La cérémonie mignon ça qui la poussière wana. Na ebite na ebisaki ka sala ki ya voyager te. Nda pesa nga poussière wana. Alors tant aussi poussière wana. Ezali ya couleur ni. Ezaki ka couleur à faux d'été. Couleur à faux d'été. Aïe, au sangisa on a faux d'été. De pesa ki. Ba conséquence ni oyo nganga yebisaki yo soko zui poussière wana otie na faux d'été oyo okomila ye pour kaza la sélectionner sauter la compétition. Ba mona lo kwa koko. Kwa kelete. Combien des années où yo sali on a toujours kaka la vie au Kenya pas 2 ans. 10 ans. Et là on est sala au Kenya pas. Pour la makam na moko.
On a un nom. Est-ce que tu es? Doki, fia banganga. Là ici. Zamba lingi. Omoni na ba jour à Mickey auto tsel nango. Auto mon année 2026. Zamba sali ngolo pour que ça la délivre. Amen. Alors na roy biso. Place OK. Ma pécio assurance morte. Le contraire ma caution. Où tu es bisanga qui babiki la sali na mamuso asali ya mboko pesa yo poussière wana pour éviter. Mais avant pesa yo poussière accoucher qui n'a. C'est vrai qu'il y a accoucher qui n'a. Mon nègre accoucher qui n'a. Vous avez préparé comme sacrifice pour l'année 2026 vous allez parmi les vivants. Mais à travers vérité au lobby, il y a qui libéré, il qui nous libéré âme na yo, les séquences c'est là qui vendent. On a trouvé monsieur dans mon coussi. On s'est la maté pose à la danseuse. Mon union sur ça, na ilongi, na souki, ils ont volonté na yote. Ils ont cause la place sur le Kenya. On a envoyé les salariés. La nyonso. Mon union qui volonté. Il y a aucun départ, moto yo kindaki. Tant que n'a pas naïe, on va dire sentir que vous allez laisser. Nous sommes allés aussi pour ça parce que plus loin on dit mais on y est qu'à le premier jour. Ce qu'on a aussi vraiment une volonté on a mis la ligne oublie ça pour que rester voir Christ comme Seigneur peut sauver en quatre filles. On renoncer à bénir pour que vous allez sauver. Est-ce que nous dit qu'on y a Jésus Christ comme Seigneur peut sauver? Maman, Papa. Moi, je suis en train de se faire. Et la hauteur est sortant oui. Le lingo zo croire que place où il y a une solution. Il faut ça la main le lingo dit. Le rôle nzamba za ko rendez-vous na oisika. Oyo ki yumo na matoyi. On a beaucoup bisali. OK ndanga na église. Mais au kaba monter ma par exemple. Yango moni. Vous en avez difficulté même à contrôler bandi. Moto akabi motema na ye pa Christ. Christ a commis quoi habiter la kati na ye. Esprit ya révélation ba dans la kati. Nyonso au diable ko sini en domo na mo avant ça. Mais lokola yo na motema na yo. On ndima ko yamba Christ. Mon ndimi ko pesa te ko miti ki espace à vendre na kati na so contrôle. To mon union so réuni la kati ya libota na osengela na yo. Oyamba Jésus Christ na motema na mobimba kosilikela ete ezayi ete ezayi l'esprit oyo elati kati na ye pour que mambo esekria place pe espoir ngo euti mosika parce que ndeko na yo Yvonne aza panzanzila ya famille na bino peut-être na lingala na lobele muso comprendre aza l'œil aza mutu oyo akomema famille na bino mobima na bénédiction. C'est pour cela il faut pas étouffer toi na ye pour que maman malamu salamati. On a ko senga na yo avant to que na procédure mosusu. Fongola motema na yo olimbisa ndeko oyo malgré nyonso oyo ki na oisika. Eza ne asika to linga to kindi okoza na kanda moto te
Jésus-Christ revient bientôt. Ce que Jésus a eu le lot. Ce que vous avez dans mon thème. Vous assure que vous avez l'eau. Est-ce qu'on dit que vous avez de quoi moi aussi? Maman langai. Moni o sali. Dès to bimana o isika. Il y a certaines choses qu'il faut oyer bisabiso pour que tu procéder sur la prière. Mais on a la osenga yo. Ndenge o renoncer ma binyon so yo salaki. Ndenge ozo sing esprit ya Christ devant dans la kati na yo. Ozongele sou mabi ote. Et ça, le roi, on a aussi sa maman mamie. Jésus-Christ revient bientôt. Akuta yo. Au servir. Akuta yo. Au saler la montée, mon bimba. Ndeko Yvonne. Peut-être que je minute sur ma mozo leka awa. Il est là où là inaperçu. Parce que conscience na yo zate. Na kat na oya yosika. Mais ce que je vais te demander. Na kati na yo sengi esprit ya Christ evanda na yo oza mutu oyo oza munene. Merci na bandeko nyonso batali biso ani komi na suka na koyebisa na mutu oyo achaka kondima na émission na ba serviteur na ba disciple de l'Éternel o bazana na o esika soki liwa et pesa yo mokongo yo mona yo te esike na famille na yo soki Jésus-Christ liwe yaki ezwaki Lazare akei metongo Jésus ayi asekusi Lazare nyonso oyo yo kufaki d'une manière physique d'une manière spirituelle par le nom de Jésus-Christ esekui na kombo na Yesu makila na yo komi bololo omona na te pona mbeka esukani okomona na te pona sacrifice ya novela oza béni oza peuple mis en part par le nom de Jésus-Christ qui met en zambetika na mabota na biso soki Jésus-Christ de Nazareth azongi te tokutane suna oisika. Pendant 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi c'est mon bas zobo tate, ndi yango ko sala keboka bwana. Et là on y yo senga biso awa to sala nini pona to senga ko toni.